Normalement, 5e génération Zali. 5e génération Zali, mais la conception à Papa Chéri. Et puis, l'artiste est Mingi. Bazo Yatam Susuko. Ça, là, le rôle là-bas, faire face à ma propos à Papa Chéri. Baza artiste, baza moins intelligent. Pourquoi le lobby bongo? 5e génération est créée à Manabatoabimi dans les néants. Selon Papa Chéri. Et puis, sur on dit selon ma solo et Zarabongo. Ça veut dire, Baouti par-ci, par-là. Place Baouti et Banitende, va créer génération. Mais tant qu'on a dit, Baouti pas le roi de la forêt, Baouti pas Papa Chéri, Baouti pas Papa Mba, Baouti pas Kofi Olomide. Et ça, génération, les sous-cités. Wana Baza Siko, bana ya ba génération place ba outil. Donc ça veut dire que 4e génération tant ba lemba batiki bato ba rotika na change ya génération les osabérité otanabe ba faire rigola ba fali poupa bato ba comprendre le message bien Papa Chéri. Mais parlons 5e génération exacte na robe 5e génération ali parce que ba MPR baza ba 5e génération. Souvent normalement petit Zakle ezake batuba côte ça falité na ba guerre na ba vie na ye. Fali pour pas respecter trop Papa Chéri, il respecte trop Weranson, il respectera trop Kofi Olomide au hasard pernaé musicalement. Je pense que bateau bazo sala ba analyse au bazo sala ngo pour se faire plaire bango moro et non que ba sala Fali plaisir. C'est pour cela nazoloba Fali pour passer un artiste, on ne peut pas koloba que lelo et kala parce que lelo et salama na kala. Ça veut dire Papa Chéri qu'on se référer à la kala aussi. Non, qu'on se référer à la kala parce que tu as passé présent na futur. Donc ceux qui ont la présent, donc on l'a passé na biloko mi ça tu n'atangeli yo, to robebi sa déontologie à mokili. Donc ça veut dire que Papa Chéri fait bien son travail et puis Fali pour pas azo ça le travail n'a pas bien par rapport à Kilelo. Pour Papa Chéri, bazana ba conception ya musique au ba betaka, pour ba bungi sa ba image ba vie ba poulte, ba bungi sa ba image ba papa tabula été. Mais ba Fali ba na ba world de musique mo boy, pour ba conquérir peu ba ivoirien, pour ba conquérir peu ba sénégalais alors que ba jibe pe na ba wera son tongo ba na robeta musique, ba beta on a boule que ba conquérir Afrique. Donc ça veut dire ba la limité na penser parce que série wana et ça là il faut qu'on conquérir tel pays mo Afrique, tel pays mo boyanini. Que ba minu Abraham na ba nono Fuji ba on s'appelle Musala bien na ba Shaingenge mais là raison ça nga bango eza bénédiction tam sou ya père na bango Papa Chéri Jibem piana il faut qu'on bénir pe bana na yo ko pesa bana o moko chance de père que makam na bango e kende liboso tant ozolo ba ke ozaka na bana te bana na ba saka ben poli ba mangaka ba respect ezo mama be ba no ta ba manquer au respect na palais au delà enio so ba saka bana na yo donc Robino Mundipsi ba propos o yé à tenir pour la vie na yé parce que y a za moi na wenge ni pas boy pe wenge ta binga na wenge parce que na wuti na wenge ma na zoka ba chance belé peut-être mais quand même na grâce na chance o nzamba pe saka na mutu na talent na ngo yango sala lelo bato bayo kanga ba betanga na baba comment na ba propos tam susu Robino Mundibo alobi et pour la bana wenge ba moni yango eza mabe est-ce que alobi mabe selon toi? Bon normalement Robino Mundibo alobi mabe et puis sortie médiatique na yo wana eza sortie médiatique ya ba immature alimbisanga tamsu na terme parce que mutu a sala makambo ya sali fois à la mutu akoli na commune mobo eza de mini akoli na famille mobo o eza mal éduqué atangi ba école mo o eza nango na sensité et puis église o ya prière so eza pas Denis les cité c'est pas pasteur lité akanda parce que oh nandeni tu peux donner les sons na bato bayemba il faut de là yo moko poser un grand chanteur est-ce que Robino a un chef d'œuvre Robino a chanteur il y a ba œuvre lelo so batie voyage na terrasse toko yokango tata voyage ya wenge toko yokango lelo so batie UNICEF ya le roi de la forêt est-ce que Robino c'est une chanson éducative Ndeko ya Congo di nouveau à Kinshasa botu na ngai nini oh maison de Biema London in Kinshasa oyo eye bongo na bandalungwa bandal c'est Paris yaya soki oza na posa olata elamba ya Londres komi tungisama na yote adresse ezaka kase moko awa soki okoti nyonso ezali ba sandal ba sac à main ba chaussures bilamba ba parfum awa nyonso ko luka pena bilamba ya bana ezali avec impact na idéologie botu na ngai eza wapio na bandel mola entrée ya mama colonel au pusani mukie oza mobimba maison de Biema London in Kinshasa oyo ya yemoko madame Carole mwasi ya Londres ya tongo na ndenge ya kosakana te e suki kaka na maison de Biema te lounge bar eza awa e sika bana bandale nyonso bakobanda koya kozwa mankopo vers ndenge zalaka kaka awa London Place et sika pena bilengi ya bandalungwa c'est Paris et fandinde awa tangu l'artiste musicien Bill Clinton les flots du monde ayaki pona
ko visiter jour à ouverture bota la koti a visiter maison d'habillement a mati pe na lounge bar kaka ndengo bozali komona boyo kela ngai eloko oyo. Les amis de Macintosh, les amis de Bill Clinton, tokutanaga awa na London Place quoi, boutique d'habillement en même temps on a en terrasse moi iloko kolia moi nini neza la kaka quoi. Check qui na Guignamba toujours prêtre. J'ai Mikolo Ezao, j'ai Mikolo London Place, London System. Ah oui, maison d'habillement London in Kinshasa ya madame Carole oyo aye kolatisa bana Kinshasa bilamba ya poto ya solo awa lisolo ya ngwanzu kobeta na ote po okozwa iloko ya ngwanzu awa te. Pardon, London in Kinshasa awa nde masolo eyokani. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle. Petit Zacle. Petit Zacle Mwamba, papa. Méchant, 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 méchant. Mwana belle idéologie qui mouche pas me fait que métier parti dit n'est que le battre par on appelle là-bas. Salut à toutes et à tous très chers fidèles internautes, bienvenue dans votre chaîne Toumba Toumba TV officielle de votre Zakari Mwamba ZM, le général de la presse internationale dit Bobak Saramo la papa SKK dit balobi idéologie ma kolongu le kotika la jamais kosila balobi idéologie ma kolongu le kosila ka mukolo bona poto tout boko cotiser ngala na château rouge bo délégué mutu moko ake Israël ko somba sandal Jésus Christ salata mo na ta sandal babi to ça toujours kaka boye bien mal sima na mupanzi nzambala toujours merci na batu tout bo ça la confiance batu tout ba abonné nyo surtout ya Toumba Toumba TV yo tango za kotala Toumba Toumba ko s'azarder te à s'abonner massivement ya bino yango babi chaîne ezana pour ko former ko informer pe ko divertir bino ba caractère nyo socio-culturel socio-politique divertissement tout awa Bonjour à Toumba Toumba TV, merci beaucoup là-bas, tout le monde a la confiance, merci. Na boss de boss Pablo Kini, dispatchante. Babi le grand déclarant, oh ya Kangi Angola, gouvernement angolais, salut confiance Pablo Kini. Babi on a 1000 conteneurs, on a 500 conteneurs. Contactez Pablo Kini. Hein? Encore et toujours, merci beaucoup le sénateur Yanzambe. Babi tout va changer, merci la fondée pupille de l'année. Bossa toujours au côté Basolo. Merci la faire Bamanisa Balobi Nzamba Banzambe Mokonzalio Naza Rolelo Mabela où repose le cœur de Nika Boronina Babi moi si Nzambe la kata Luanda on a très bientôt Tijeza okita la Luanda boko pole que Tijeza bo awa na Bandalungwa Balobi toza la Bandalungwa ngai tokotumbala nani tokotumbala nani di Babi lelo tokotumbala nani affaire wenge tokobeta masolo wenge lobaki ke 40% na bango bakotinda bongo na este pa bandeko na biso kuna na este esika oyo baza ko souffrir on a vu 40% est-ce que si batindi déjà et bon concert ya pour le mal babeta yi bon $300 na $300 soit ta full la yuana ce sont aussi $300 40% donc est-ce que c'est que déjà tokotumba bongo awa balobi deux fois te idole nga fali pour le 29 octobre et va tumba kalombo balobi deux fois te ko kita yo bongo awa mo conserver va tumba kalombo na famille mobimba pour la participer à concert le 29 octobre. Il a fallu pour à la stade de Marty to me rappelle ko bete yango. Balobi est-ce que Robino a manqué ba vient ya wenge. Le loto au solango awa merci beaucoup na papa Charles Blaise Mafuta le vendeur président de la société de Bretagne. Long jambe tanga za kokota. Bino tout banda ko s'abonner déjà long jambe tanga za kokota. Oyo to kotumana déjà. Tanga za kokota déjà. Muname ki se tindela na long jambe wa. To kotumana long jambe. Long jambe. Yo bela long jambe fula matelo tige. Yo bela fula matelo bela tige. Long jambe ya kosakana te. En tout cas c'est avec plaisir. Kenaza on a Toumba Toumba en tout cas natala roga na musika. Lelo vraiment na ibisa on a Toumba Toumba mota danger. Na lino tuna weza kama lobo to. Maya simba maya kamba. Oyo maya kamba. Maya fumugimbango. Maya fumugimbango. Donc yenge batata na ba mama donc photo ke na bongo. Merci déjà
na batutu balingaka de longue chambre partout à travers le monde. Il y a Willy Moucheni, bon séjour dans la capitale. Gentil Songo Bourgeois, mon vieux. Et puis, bébé Chico Maneka, Château Rouge. Boutique d'habillement MHLMB. Ou à Salara de longue chambre Bimambé. Na Sundia, on a Sima. Et puis, mini market poto na poto. Resto bar et Zarasco, on a Lingwala. Donc, pas de Narato d'Amara en face à Stade de Marseille. C'est qui va Bami Kili, Boye, bon, après ça, on est au restaurant. Pas Marie-Hélène Linongi. Donc, faut boire on a face à Stade de Marseille, côté Peine Victoire. MHLMB, Zawana. Et puis, mettre tout Bamutandu de Lix. Les boss qui l'ont régi. Congo Metal Matadi, Nakamara le roi Bango, merci beaucoup. Comprenez que tu as fait longue jambe, merci beaucoup d'avoir tout, vous êtes toujours éparpillé à travers le monde, vous êtes toujours compris mais forte, le Mboma, mon conseil Autriche et Bit. Hein, nos robots, c'était frère Alain Wakanke, bah oui, frère Alain Wakanke, chanteur dédié au Azaro Bungsabo, mon bangé l'album, et Louboui Ankolo. Et Louboui Ankolo, chanson touche penalty, aux chanson promotionnelle, à celle bon featuring, Nasser Laure Mbongo, qui est rapide à Rebangol, TV Canada. Bon, que nous s'abonner, bon, yoka chanson touche penalty, oh frère Alain Wakanke, bah celle featuring, Nasser Laure Mbongo, vous n'allez jamais décidé. Clip lango très bientôt na aller officiel. To beteli sola wenge sanganaki. Comment na wenge sangani et pas na yo chacun comment. En tout cas réconciliation à wenge et réconcilier makambo ebele parce que tu ebi que wenge tango epanzanaka en tout cas ba famille pe comme détend. Ça veut dire maman kumisa awera, papa nzo kumisa ajibe. Et comme itam sur ba niveau mususu papa siliki atika mbongo mwati gezate po ebi que maman mutajibe. Donc ça veut dire bo sangani ya wenge zong sibe mabala mingi mais epesi pasi ma basi batikala ba veuve na ba maman o batikala tamsu ba orpheline batikala na moi pasi po wenge tango etabwani bango tamsu baza déjà na sama belé. Mais je pense que réconciliation ya wenge ça li plaisir makasi parce que ba te belé bazelaki yango et puis concert ya wenge déjà dans l'ensemble en tout cas na Ibsayo mobange na ndule salaki kitoko makasi ezongisi bato na ba revivre lisusu kikala ya wenge yango wana ezosala nga sai au motema na Ibsayo ya blagita. Merci beaucoup sur le sort ya motema réconciliation mais c'est comme si zaka mo ba quelques têtes ka mo boy parce que y a bato pe ba contribuer pe moi implice na wenge yango mais bango bazaki tamsusu ba bengaki bango te pona yo etaki ko mona pena bazala posa ko réconcilier bazala uni parce que uni yango ezala bato misusu kaka ba misusu te. Bon, normalement, wenge gosonga na to gosonga na te ndenge songa ni wana sali plaisir mais ko bossa na te 12 ya wenge ko longwa te parce que ça slogan. Merci wana mabe wana côté réconciliation 12 ya wenge eza la règlement d'ordre intérieur ya wenge fallait que ça là. So ba 5 12 ya wenge ba ngaba loba wenge sangani mais 12 ezangi. Donc fallait que 12 pèse la pour ça venait que wenge sangani. Donc bato bazate ba comprendre que bazi 12 ya wenge et puis comme ratina ba 24 oh ba on bazi na za sur te que za 12 et ça fait 36. Et quoi 36 36. Maman TF ou Marie Paul. 36. Mais bon, on va 36. 36. Mais il y a 36. Donc tout bazali colon vraiment makasi donc bazi ba 36. Bazi ba 36. Donc on ne peut pas réconcilier wenge sans pour autant 12 là. 12 c'est un mot d'ordre ya wenge ça veut dire mutu tout on sala tamsusu a dérailler to ale ki samaele na wenge il faut ça 12. Donc ça veut dire bato bazongi te bango mo batala CV na bango est-ce que tant bakabwana ki ba mankaki jibe profondément to ba mankaki wera son profondément so ka za ngo ba finga ki na ndenga solo te ba ko ya bazonga ni ba solo li eza na normal mais o yebi ka finga ki na ndenga solo ozonga eza mo pasi mais ce que wera na jibe kutu ba kabola ba famille mo ndongo lobi awa mais so combattant ba lobi réconciliation fallait tout le monde baza la posa comment fait-il ba ko sangana ka jibe wera kaka bazu ba dolf ba le makaba et tout mo solo ta ba chicha belez ba mota ya vouloir ba Marie Paul baba même boanga basa pe bato pe ba contribuer pe na wenge 80 baba ri koko bulambe ma comment fait-il bokoy koko beta 12 na baninga mususu si longtemps monter inutile ya réconciliation ngo. Bon normalement réconciliation ya wenge salami bato to moni ba laxi biso wana za ba tête d'affiche wenge to ebi ke bato bazaki ba tête d'affiche na wenge zaki jibe na wera donc jibe na wera soki déjà ba basangani na wenge misusu wana so ba ye na bango te eza nango danger te parce que ba tête d'affiche bato ba bimisa mutu na wenge et puis bato basala makambo esimba po wenge BCBG na wenge maison mère elle bena ba wenge oyo etikaki na idéologie ya wenge mais ba wenge el Paris pe simbaka mais ezaki na tamoko boye oyo esaretaki po so na tunio el Paris na minute oyo eza wenge moko boye oyo esimbaki mais sikoyo eza na mo rectification par rapport ya bosimbi mais maison mère na BCBG ti sikoyo ba leader nango bazaka toujours au four et au moulin c'est pour cela ba linga bazongisa nanu ba tête d'affiche mais tam sur ba projet ezo ya ba province ya ba quartier ya ba avenue ba robenga pe ba ndeko na bango mususu po ba rotsat bango ta mo mafuta na mbebo parce que so moto tango sangani bobengi te après lelo boko mabenga moto ba oyana bango te te tango mabenga ba oyana mo te va ba oyana te ya mbongo mingi so wa ebize 15000 mo eza ko ya mbangu na ebisa mo na mai ozana idée aticha belesi aroya oye te aloba ya oya te ngala oya te te alobika wana eza façon de parler ça veut dire que so ba bengi aroya na ye
bakoye te mosusu ezalaka otinda bato babengo nanu bameka ntango babenga o. Merci beaucoup Titu. Parce que à travers le monde, merci na Kelingolela. Motema Patrick Amisi na kata Montréal wana Kelingolela, merci beaucoup. Na Chine Yong Lutondo na kata 001 na robot certain j'ai dit tu m'ipata. Motema tu as Serge Pablo Kini est déclarant. Babi gouvernement ngolais a payé confiance. Bato bala ba 500 containers na photo, ba 1000 containers. Faut contacter Pablo Kini le déclarant. Babi mutuka na yo, to ba container na yo avec toute sécurité na Angola. Dans les millionnaires Pablo Kini, azola na biso ça kitoko makasi. Si mais là sikoyo. Wenge le baïke non. Soit 40% na bango. Il y a recette, il y a ça des martyrs. Bon, que peut ça, ba routine de la bande qu'on a besoin est. Ba routine da ba ko sala ba don la bande ko est. Na ba voyage soldat na biso ba za ko bunda ba na front kuna. Far descend na biso. Est-ce que déjà si ba tindi? Bon, normalement, contribution par rapport à l'Est, si on a une pour les médias, que Barotinda, n'a pas sûr que jour Barossa la pas enveloppe, Baroyara na média pour l'accès Batindi. Mais je pense que les gens où Mélana nous voyez, on doit sentir impact sur l'émission dans sa vie, donc, contribution à pour calculer la stade de Marty, conseil Betamagi à 5 000 francs. Bakotaki combien? Ça veut dire muto azotanga mbongo wana nanu po ba 4 routine na est non asisi kotanga. Non, asisi kotanga. Allez ba eli sous charge atanga ba 300. Pour conseil ya pour le monde aller ba 300. Et puis makambo ya wenge. Mais là côté la bango fele na conseil nga. Te naza sûreté que bakotaki fele bazaki. Ba invitation bezalaki ya. Te bakotaki nem so fele ba yo là tu n'auras propre costume banini pas ba lexi la bango yo leki na. Bon normalement batumusu bakota la billet ça gité. Batumusu bakota un peu au fele. Maintenant ba comme na kati kuna ba sala la démonstration ba 2000 ba 3000. Donc ça veut dire a foutu déjà ta 15 billets. Donc on a sens wana donc wenge et makamusu azo bank sanga ya wenge makasi ezanini. Wenge bana IGFT. Donc on ba wenge ngai IGFT. Il faut aligner à ça. Muto asamisa bango azate. Ba signer bango ba documenté. Ba lobela ba kende. Déjà on procès verbal. Donc le mec on va $60 et comme ils jouent les paroles s'envolent, les écrits restent. Donc ba tout ce qu'on va tirer attention à l'écriture. OK, wenge de ba eba ba tirer bango attention té. Donc comme la souka ba ozwa 12 mais biso tozo songa vraiment wenge musique à 4x4 ba kangsa vraiment mbongo wana il y a Est au sala bien et puis mon Est est Vimbi. Et Vimbi dans le conseil à Stade de Marty 5 000 francs 40% d'ango. Si quoi ngai et tala si quoi 40% $300. Vous allez combien? Oh ben c'est là c'est Patrick Mouya bazala ki wana. Bana Est déjà Argentine ngobila mbaka. Patron et ville bazala ki wana. Bazala ki wana. Combien kota ki wana? Par rapport à la recette ouais OK ngai moine. Na ebisa yo ezaki mabe makasi. Bamba ki jibe ata ba 15 000 balles. Bazala ki wana misu bazo ki mabala. Basi musu bazi mabala mibali musu bazi pe mabala o tika boy nazo ebisa yo indaki mabe po mbongo ezaki wana démonstration mbongo siko yebisanga 40% mbongo ebele wana ezaka combien et puis makambo zo bang sanga ndeka na ebiso IGF ezate mais je pense que wenge bazaka na mo bonne foi ya ko aider bande ko na bango o bazana pasi na est et puis ba voyant soldat na biso to za la sûr que okende et okende merci beaucoup to za sûr que okende longue jambe to ya mo muke ko fanda na to marteler sur ba propos ya papa chéri Jibem Piana to ozonga mo muke to zo presque te faire éclaircir ba tout biso ba partout à travers le monde ba oser la base d'information assure maintenant papa chéri comment on a connu 5e génération ya on ba kena 5e génération exacte c'est non hier 5e génération il faut bateau ba bimi sans que ba bettre l'orchestre ya batou ça dit c'est lui parce que 4e génération ça dit bango ba bimaki wenge ba bima ba bettre l'orchestre mutute ba bima o bazali maintenant c'est 5e génération mutu moko té oh le gars ba kena 5e génération exacte d'après yo est-ce que côté la génération musique n'est pas chéri le bail que 5e génération exacte c'est vrai qu'ils a pété normalement 5e génération ezali 5e génération ezali mais la conception papa chéri et puis artiste o mingi baso ya tam susuko sala loko là bas faire face na ba propos ya papa chéri baza artiste baza moins intelligent pourquoi na lobi bongo 5e génération est créé na bato bimi dans les néants selon papa chéri et puis sur landi selon ma solo et ça bongo ça veut dire ba outi par-ci par-là place ba outi ba nitende ba créer génération mais tant ozo mona ke bato ba outi pas le roi de la forêt ba outi pas papa chéri ba outi pas papa ba outi pas Koffi Olomide et ça génération ni suscité wana baza siko bana ya ba génération place ba outil donc ça veut dire que 4e génération tant ba kolemba batiki bato ba kotika na change ya génération on est aux vérité otanabe ba faire rigola ba fali poupa bato ba comprendre le message bien papa chéri mais parlons 5e génération exacte na robso 5e génération ali parce que ba impère baza ba 5e génération place ba bimé ya banité impère a outil daga biuta uta impère 5e génération Guess Mawete 5e génération Innocent 5e génération
Bagali Garvey, 5e génération. Donc, vieille génération, déjà 5e et Botama, Tamsouya Sagina au Pridante. Mais 5e génération, et ça déjà, donc papa chéri, à taper qui n'est à côté par rapport à la génération exacte, mais à taper moi à côté par rapport à Nanou et Botamindete. Alors, Botamite, mais l'un des il y a artiste émission, il y a Woutana Wengem, c'est la maison, mais qui est Bill Clinton. Alors, qui est balé, qui bambi, ça le babimi, ça c'est la 5e génération. Ça dit, va contredire. Moi, on a bango, tout l'air qui a bango, abîmé pas na bango. Pas y a l'obé qui y a une 5e génération. Normalement, Bill Petam Soussou, à l'oba, on a ignorance. Ça veut dire une vitesse, on a tamsou ya maloba, à tenara quantité que l'eau, source n'a pas aux tamsou. Mais papa chéri, à l'oba, qui a pété pour allaise, ba petit n'a tamsou au balingara. C'est pour cela, na émission, on a attaqué ba petit tout à l'aise. Attaqué ba fali, attaqué ba héritier, attaqué ba ferré. Ça veut dire, à Sarana, na moi, ba estime, mort, na ba petit n'a eu. Donc ça veut dire, papa chéri, à l'oba, on te pour contredire tamsou Bill Clinton, mais Bill Clinton, après ça, sans pour autant avoir analyse réelle et après Tamsou Batan à travers Papa Chéri Jibeka. À travers Papa Chéri Jibeka. Le logico, comment on a dire, il y a Papa Chéri, l'émission confrère, l'émission Noli Tambou, il y a Rolobake, non, Internet, et il y a le côté belé, mais on dit ma grand prêtre, Gims, on a Gims, grand prêtre, Badadjo et tout et consort. Ça dit bango ne pela ko beta makambu internet pena ya solo ezapona bango. Ça dit entre autres batu mususu ba net internet ba osala ba okosa. Parce que batu directement ba wario ba monika ke lokola ba s'attaquer directement dans le leader ba OK Fally Ipupa parce que aujourd'hui ce qui fait la fierté de la musique congolaise na libanda quand même faut pas voir la face c'est Fally Ipupa. Mais ce que yazo mona ko Fally Ipupa kosaka net internet se dit ko ça par rapport Fally Ipupa nimta kosaka mais ba mettre Guinness ba daju bango de danger. Bon, normalement, papa chéri, quand le internet est Kosaka, Azan a raison. Internet peut Kosaka pour osa accro na marambo, osa débutante na marambo, oebi que to booster rapé ma vie, bat ba booster rapé ba abonné. Et puis, bah, titre moussou, tout ça, on a une émission internet, c'est un moussou, titre moussou, mais au moins, il peut le moussou. Donc, il faire partir déjà dans Kokosa. Mais parlons que bah, Gims n'est pas danger par rapport à Marambasa, c'est aussi bien. Il y a un petit, on a bazar l'aise, c'est pour ça qu'on a dit, papa chéri, ça qui va analyse, on a pour ça, bah, petit, on a été moussou, on va s'en acclamer à l'aise. Donc, ça veut dire, papa chéri, à sa vie, on a s'en parti prêté. Alors, il fallait pour pas, les lois, à la vérité, par rapport à savoir-faire, mais je pense que papa chéri a nimaki batutu na catégorie na bango ya makambazo sala mais pour te dire la vérité makambo ebele o esala na internet na ba vie ebele o to mona ka artiste musicien internet misu pesa ka rebooster donc papa chéri a tapé pe à côté te pour ça nga zanini soki papa chéri sali sortie médiatique tous wakatana nous ya ko analyser vidéo ata une semaine to 2 semaines pour intelligence ezo bimaona eza ba intelligence mo bio mais tozo ya mbala mo papa chéri sali vidéo lelo lobi maman to ye tozo za vraiment mesure te ya ko capter loko moko boye mukolo abimisi yozo luka en ligne on kamba mona jour moko ekokisama donc ça veut dire que ba biloko pe le coûter le rappel internet mais ya solo pesali ça veut dire fallait pour basala ya solo comme ba Gims pe basala ya solo héritier atana be pasala ya solo mais eza pe na ba o ba booster pe ba vie d'internet on ngana yo to yebi oh ba boostaka ba nani ba boostaka et belé ba robino ba booster trop nani robino boostaka makasi innocent pe on dira boostaka innocent pas boostaka a boostaka eza ba boostaka la Fabrikas pas boostaka maestro Fabrikas a boostaka te mais on dirait to rappelle solo qui a boosta. Oh c'est vrai. Nazo c'est en vérité. Robino boostaka, innocent bien boostaka. Maestro on dirait to yoka pe boosta. On dirait mais toi na ba précision te. Mais to yoka yango sabdi li solo cité faut ka to ya nango to pesa ngo ba à travers rimeur to reçoit peu. À travers rimeur to reçoit peu information donc batu ba kota pe sur ba page yango ba tala bena jango ndenge kendela so eza réellement que ça yango balobi que ça yango mais en réalité makambo beleza en internet c'est le kuta pe leki motro. Merci ya le kuta pe leki trop parce que ba wario baza pena déterminé ya ko soutenir Fally pour na ba mamutu mais so ndenge ba propos JB Piana ba wario balobi lelo batia sur le plan artistique lelo Fally pour na JB Piana na ki lelo jiba zate za moi n'est pas ya Fally pour selon ba propos ya ba wario via ndenge papa chéri lobaki na terme artistique papa chéri lelo za moi n'est pas ya Fally pour même na côté ba trophée même na côté ba ya ba production au lelo surtout 5 dernières années muto so kotisa na musique oleka Fally lelo la Congo azate soit nga normalement petit zacle ezake batuba kotsa Fally te na ba guerre na ba vie na ye Fally pour pas respecte trop papa chéri il respecte trop Weranson a respectera trop Koffi Olomide o aza père na ye musicalement je pense que bato bazo sala ba analyse o bazo sala ngo pona ko se faire plaire bango moko et non que ba sala Fally plaisir c'est pour cela nazoloba Fally pour passer un artiste on ne peut pas koloba que lelo eleki kala parce que lelo et salama na kala ça veut dire
papa chéri tout ko se référer à la cala aussi. Non, ko se référer na cala parce que toi na passé présent na futur. Donc soki olingo longo la présent, to longo la passé na biloko misa tu natangeli yo, to kobebisa déontologie ya mokili. Donc ça veut dire que papa chéri fait bien son travail et puis fallait pour pas azo ça le travail na épé bien par rapport ya kilelo. Pour papa chéri, baza ba conception ya musique o ba betaka, pour ba bungisa ba image ba vie ba poulte, ba bungisa ba image ba papa tabula ité. Mais ba fallait ba na ba world de musique mo boy, pour ba conquérir pe ba ivoirien, pour ba conquérir pe ba sénégalais alors que ba jibe pe na ba wera son tongo ba na ko beta musique, ba beta ngona boule ke ba conquérir Afrique. Donc ça veut dire ba la limité na penser parce que série wana ezala ka il faut conquérir tel pays mo Afrique, tel pays mo boya nini. Mais ba ngona minute ba comprendre que to ko taper na mokili, to kepe na Niger na ba Angleterre, na ba France, na ba Belgique, ba yoki pe fali moko boy, ba yoki pe kimsi moko boy. Donc ça veut dire kalana lelo eko ko kanate, ça veut dire fali poupa asa mundala musala ndenge yazo salela et puis papa chéri asala musala ndenge yepe asalela. Donc asala musala ndenge asala mais siko lelo batu baso marteler sur yango makasi ya komona ke non ndiye ba dur ya papa chéri comme si azar un peu jaloux. Là je dis ça dit azar un peu moi jaloux parce que hier abimisa moi na moko to lelo asala fierté. So total le long au musique maison mère tout le monde va faire rigolo bali tout le monde va hériter watana bego gâteau tu as tembe mon fils tout le monde va tembele ba bill culture ba bima et ba didé la cause et tout mais ce qu'on a côté à JB pe papa chéri ala moi na moko teke o sa fierté na ye OK bato OK na bara ba yoki OK ba yoki ba sa pe ba non fuji bazali ba bazali olobi ba obeta wa ba beta musique tam su yo zo chance ko yoka ngote mais ça na bato ba yoka ka pe ba mais papa chéri boya ki bana bia za na bana ni ba junior ba soraya ba daïda batunaki bivie bana na ye privé yango atanga junior na badaïda te aboyaka bitanga na mwana na musique te nga bana nga badaïda basoraya te via lobaki ke naza na bana na nga oyebi pe bakombo na bango badaïda basoraya baza bana na ngai ça veut dire que ba minio Abraham na banano Fuji ba osa pe musala bien na ba sha ngenge mais eloko ezosanga bango eza bénédiction tamsu ya père na bango. Papa chéri Jibin Piana, il faut qu'on bénisse pe bana na yo. Ko pesa bana o moko chance de père que makam na bango et kende liboso. Tango zo lo baké. Ozaka na bana te bana na o basaka ben poli ba mangaka o ba respect ezo mama be. Ba no ta ba manquer au respect na palais. Au-delà enio so basaka bana na yo. Donc je pense que papa chéri a koluka motema moko ya kolimbisa bana na yo wana po ba fula masiko bazwa gaz sikoyo na lipamboli ya père na bango. Donc mais soit osala au camp parce que lelo déjà bazala ba carrière ba osala bazo bunda na ba popezela la bango. Papa chéri lo barata momoroté sur épanouissement na bango quand même ata lelo to mona faire rigola yo eba ndenge nini a critiquer ndenge nini atanga ndenge nini alopa même basala même na nzembo ya vieux jaloux zo muto akoka na Weranson atie na kata ya na kata clip ça dit taba degré mais lelo Weranson azotanga kombo ya faire rigola azo ba kino oui faire rigola asa petit daye lelo pasa muto pe asali pe mo quelques bakisa pe moi implice na kata wenge musique maison mère mais lelo siko papa chéri ye ce ka tamsu mutu mo solo la mutu wana te ce qui yo ke solo mutu directement glacé te ba mabepe keseni mama bepe keseni tamsusu eloko o le roi de la forêt alimbiseli ya papa chéri o ba lezaki eleki tamsu makasi c'est pour cela na lo na bisio to pesa papa chéri tant je pense que agopambo la bana na ye wana musicalement soki rosenga ki asana bango ba featuring pour apesa bango sous coup de pouce arosala yango pour que tout le monde équivoque OK papa chéri azarana bana te sur le terrain. Donc je pense que papa chéri alandaka biso alandaka émission na yo akoyoka vraiment conseil o akopambo la bana na ye akopesa bango makambo lobby to koyoka ba minio Abraham banano Fuji na ba sha ingenge et oza vraiment kitoko makasi. Ça kitoko merci beaucoup. Lelo sikoto fongola pour moi parenthèse moko Robino Mundipsi ba propos o yé à tenir pour na ba vie na yé parce que yaza mwana wenge ni aboyi pe wenge tabi ngana wenge parce que na wuti na wenge magi na zoka ba chance belé peut mais quand même na grâce na chance o nzamba pesa kana mutu na talent na ngo yango sala lelo bato bayo kanga ba betanga na babar komona ba propos tam susu Robino Mundibo alobi et puis la bana wenge ba moni yango eza mabe est-ce que alobi mabe selon toi? Bon normalement Robino Mundibo alobi mabe et puis sortie médiatique na yo wana eza sortie médiatique ya ba immature alimbisanga tamsu na terme parce que mutu o asala makambo ya sali fois za la mutu akoli na commune mobo eza des minutes akoli na famille mobo o eza mal éduqué atangi ba école mo o eza nango na sens te et puis église o ya prière so eza pas Denis les cité c'est pas pasteur lité akanda parce que oh nandeni ke parce que ko la lemba lemba ya commis 2 minutes et puis pour te dire la vérité bana lemba ba tomboki mabe na auto so information bana lemba ba bi conseil Robino obeta na lemba ba okitse na podium pour manquer ba vie na ya wenge baza ba vie ya tout Congo donc ça veut dire Congo mobimba était la ba vie ya wenge tant ozolo ba mabe pour la ba vie ya wenge
bato bakomi nyonso bakosepela no te soko beti concert bakoya kosabote concert na yo mpo balakisaka bavie ya wenge bamarka baépoque. Pour te dire la vérité, Robino Mundi Boé au sali sortie médiatique pour la kolobake bavie wana nyonso nde basangani wana. Eza lokwa combat Mike Tyson tozelaka ye biso tuna suka to ara desi. Donc ça veut dire yalinga yebisa biso concert ya Stade des Martyrs esimbité. Siko mutu alobaka ke batu bayembi musique esimbité. Au-delà déjà faut azala grand chanteur. Est-ce que so totangi ba grand chanteur na Congo? Robino Mundi Boé aza grand chanteur. Est-ce que mabeni ni alobi sur lobby kilo Mike Tyson tozela combat moko boye? Oh to kanti Mike Tyson pena arola c'est la biso mutu mo soit adversaire ne bakao. Comment ne asuka mais to mona batu bazala dessus. Ce que mabeni ni alobi par là parce que moni kelo tam su wenge ndenge sangani naki. Ba c'est le meilleur té. C'est ba petit concert mais ndenge to kanti c'est qui rozalela. Ndenge te yango o ba pesi biso. Ya kanisa ke sala ndenge nini po eleki ndenge nini? Parce que ba wera ba jibe bango mo ba beta ba concert na ba Stade des Martyrs et ça la tour de contrôle tina pelouse plein à craquer. Maintenant siko lelo bango moko basangani mais tala o ba pesi oui quand même batu bayaki mais autant la golo ba vide des années qui peut par-ci par-là au moins on a ba sima podo par-ci vide pelouse là qui l'ont bien sûr ba protéger pelouse ba bigelo pelouse ba roni atrasouté vianine mais étonda qui était pas sur étonda qui batu bango ba déborder ti ata la pelouse même ata bango ba bongsa sima oyebi teke batu pe batalaki concert wana ya wenge misu na écran géant ça veut dire batu basaki kutu libanda na no ebele mais yo zoko expliquer ngake na kati par rapport ndenge yo talela ki étonda ki te FIFA a petit sabani à ta pelouse parce que pelouse wana et beti sera ba compétition à minene autant tout ça tour de contrôle ton ndenge na mesko ba boya tina pelouse est-ce que petit ça ça mo mba yo ramta vérité est-ce que rote la biso image au place mususu ba madusu et ça ezalé belé entrer na bango ouais Mamadoussou ça entrer la bango batu ba place ya vidéo là que belé côté qui bache ya bralma ya plus est-ce que oyebi peut-être que concert wana ba fongola ba porte depuis 10h concert ba retard c'est pour cela le roi de la forêt a s'excuser qui dimanche alors que concert to fongola qui start depuis 10h est-ce que toi tu peux se mettre placement depuis 10h ti 20h on va dire placement ça veut dire ça na bato ba lemba ki bazongaki mais tellement mon yango zalaka rempli na modèle wana c'est que bato bazaki pe patient bazalaki et puis bato ba remplacer ki bato ba kendaki bazalaki donc ça veut dire pour moi Stade des Martyrs wana zaki plein à craquer Robino atika koya ko faire bato ba tu peux donner les sons na bato ba yembaka il faut de là yo moko poser un grand chanteur est-ce que Robino a chef d'œuvre Robino a chanteur il y a ba œuvre lelo so baté voyage na terrasse toko yokango tata voyage ya wenge toko yokango lelo soki batie UNICEF ya le roi de la forêt est-ce que Robino c'est une chanson éducative et ça asa ba chanson kutu éducative te ça veut dire Robino basa ba artiste o baso baby sa jeunesse avenir ya mboka ya lobi sa jeunesse maintenant on somona ba tout monde baso ya na esprit ya koya koyemba ba kulumba eza lokwa kotinda jeunesse bamela bombe donc eza ko intoxiquer ba congolais bamela bombe yango somona ba bombe comme ebele pour la musique ba no sense il faut asala makambo na ba DJ virus na ba DJ marula ba collègue na bango na ba DJ ba musique mbangu ya za chanter Robino Mundi ata chanter et puis na wenge musique mais sommer asala vocal na e asala vocal moko na vina mais kasi na vocal moko mais tala ba explore sala koleka kuda ba explore ni sala auti tourisme na poto est-ce que ayena ba image ya ba concert abeti soit disant 18 concerts est-ce que si 5 concerts to monyango na page YouTube na ezali donc ça veut dire que baza ba artiste o ba okende ba tourisme na poto akene ko tambola zo ko sabiso ke akio sa musala or ke tourisme. Et puis, Moutouloka Robino Mundibou, est-ce que yo sur mon banderole ya Robino que concert 5000 francs 5000 francs nan. Donc mon est-ce que c'est concert et si mon concert ya Robino VIP $20 banderole. Et si mon panneau publicitaire ya Robino panneau. Donc mon mais quand même Robini Samboka. Azobini Samboka, azobini sabato ndenge nini, azobini sabata kwiti. Moutouloka ngana ko hotel matin responsable ko ngana bina kuluma ba jeni nyango wana pa. Ouais, ça va musique moi ils ont éduqué master. Et ça va musique moi ils ont tinda bana ba mela bangi ba mela bombe. So toi na pays où ça bien organisé ba musique le quoi ba Robino go beta kate. Mais tellement présent après ça bango chance, après si une chance na mutunyo sur état de droit. Yango zomona ba musicien ba zo beta musique na ouais ça éducatif te. Est-ce qu'un parent responsable go vendre ba na ndaku be pas zo kulumba. Un papa responsable na ba na kulumba. Les amants pas si. Et puis makambo azo sala a boulette que fali poupa a se pela nango. Fallait alinga na guerre ya boete fallait respecter ba vene ba jibe ba wera ba Adolphe koya la fallait te ba guerre boko boye po epesa fali pupa
contre-temps par rapport au concert dans le stade des Martyrs. Notre souhait, biso va congolais, souhait na biso ça que Fally Ipupa abeta un concert le 29 octobre dans le stade des Martyrs et le Kakitoko. Maintenant, il y a déjà une analyse, il y a une guerre d'esprit, il y a Fally Ipupa na vie na ya wenge et puis Robin il faut ya on sait la rectification maloba au lobby. Et puis il faut senga pardon. Robin le soko sengi pardon te. Soko sengi pardon te. Mais il y a mon musicalement. Il y a lobby ma bête, il y a possible après ça point de vue état que artiste et musicien vie à ba vie na ya wenge au basalaki. Robin Omundibu c'est pas un artiste. Pour te dire la vérité. C'est pas un artiste. Il est qui? Azaka mutu moko boy DJ. Il y a bien le contexte ni la. Il y a bête musique ba DJ. A bête musique ba DJ. Ba musique ba ya ba mbang mbang. Oh. Mais nazo est-ce que Robin essaie de voyager dans orchestre? Essaie de voyager ni wana lobby wana. Normalement Robin Omundibu alobi ma be makasi. C'est-à-dire lobby que non wenge école la musique té le rôle papa Wemba nenga kola la musique na ya kufi na musique mais wenge ndeke kola la musique té. Mais est-ce que yaya bisabiso na ba critère nini o ya moni wenge ko ina musique té? Ça veut dire ayeli biso makambo boye kaka en gros a détailler biso te poto ba alinga loba nini par là. C'est pour ça na uto bisa yo au-delà ya makambo nyonso Robin aza moins intelligent. Asa mayele té. Asali makambo le roi batumo boye ba tanga classe té. Ça veut dire mutumo boye ko sa ba revanche ba propos mo boye oyo asa na maîtrise ya makambo ta solo. Olobi ke wenge kola na musique té le roi ba papa Wemba. Nini ezola kisake wenge kola na musique té le roi ba papa Wemba. Parce que ba bêtise stade de Martyrs plein. Babeti nous les $300 plein. Est-ce que si on a ta panneau, on a ta banderole, il y a Robin au concert 5-5. Mais la Wenge, et c'est limité à la communauté congolaise. Et ça, c'est que nous, bimi, les bandes d'attendre, batum sous le lot, automona. Et c'est la communauté congolaise. On dit que Congo en réalité, va na tourner. Wenge, vous habitez, va na tourner. T'es faux, ça va tourner. Ceux qui va s'initier biso na mboka, va na tourner libanda. Ça veut dire, ok, bah Afrique, et puis bah ok, neti, bah Europe. Wenge, projet, pardon, ils ont projet, moi, vous prolonger. Et ça, projet Moulaï, et qu'on s'appelle 10 ans. Projet. Parce que bango tellement ba rêvé, ba boule que projet o esilika na Pullman, aze la calendrier monsieur Zobima, ya Wenge, accompagner que ndule monsieur Zobetama. Et puis Wenge ça na initiative, ya otinda 40% na est. Ale yo zuya na makambo boni opesa ba vie kanda batinde sumbongo na est. Na kombo na Yesu Robino, tika milimo. Merci beaucoup. Tout le principal na suka, il a traité la mission la longue, merci na tout au besoin ça confiance merci na grâce Djunga de Paris, ba grâce Djunga de Paris, maman na Kylian Mbaye na robo sanate, Marlène la congolaise. En direct de 001 Marlène la congolaise, Chine Yong Lutondo, na robo sanabino tout est Vianel Mboum élégantismo, tout ça bon la longue jambe to que pratiquement la suka. Fally Ipupa le 29 octobre na stade des Martyrs. On dirait bazo bundisa Fally Ipupa parce que les seuls artistes musiciens lelo la génération oyo parce que baboyo 5e génération ezate et tout parce que moi je crois que 5e génération ezali lelo ba Fally Ipupa baza la génération 5. Lelo comme on sko l'un des artistes musiciens de la génération oyo bazo luka affronter stade des Martyrs le 29 octobre. So quand yo côté monsieur Zabi Tumbeza le roi net balinga ba bundisa ba échouer c'est Fally Ipupa. Nini rolo ba par là. Et là on a rolo ba Wenge ça na souhaité et bundisa Fally Ipupa. Stade des Martyrs et ça défi. Ça veut dire Fally Ipupa a outé gobeta yu arena et tikala gi défi pe ya batu ba beta. Stade des Martyrs Wenge beta tikali défi. Hérité watana ba auto lancer message que 2023 a obeta pe Stade des Martyrs. Wana ça veut dire et tikali défi moko boy o batu bazoluka ba relever yango. Alors on la conteste wana ke Wenge zolinga e bundisa Fally Ipupa. Wenge n'a rien à voir avec Fally Ipupa. Fally Ipupa aza petit na bango o respectera bango pe ba respectera ye. Souhait ba musicien Wenge za ke concert Fally Ipupa et les cas en bonne et due forme na Stade des Martyrs. Mais comment on a ba propos Robin Omundibu eko bimisa alingi lokola ata moto lisusu na moto moko boye oyo banda déjà kopela donc Robin Omundibu atika makambo azosala parce que Fally Ipupa azosepela te na makambo Robin ozosala mais est-ce que komona ke no Fally Ipupa yo yo bikele ba via Wenge bazoluka ba bundisa ete tout baza pour petit na bango et que lelo Fally Ipupa a bêti Stade des Martyrs wana plein et les qui n'ont pas vu basangani lelo so tobeta lisoni soit après yango so ga beti plein ko le ka va venir ba beti to ko applaudir makasi parce que musique ya Congo ya Congo et puis culture congolaise ezo mata c'est tout et ça na obutu te o ale kité et ça ga que musique ya Congo ezo mata ça veut dire ba vieux ba ko la fier parce que bato ba ko tike la musique ba ko sa musique on peut bien et ça la fierté ça dit nyozo bisa batu tout ba warrior o ba sabon ba fanatique ya Fally Ipupa o ça ba nini pour un concert le 29 octobre. Normalement, bah Warrior, n'a pas sabino message. En tout cas, il faut pas mélanger nous Robino. Soit au sein de la bonne zambé, et puis deuxièmement, il faut ça la
promotion et artiste le 29 octobre massivement parce que Stade des Martyrs est contenant 80 000 places assises et puis ceux qui débordé tout comme on a 120 000 places pour réunir 120 000 personnes, c'est pas une mince affaire. Ça veut dire faut pas ça la promotion et ça consiste à panneau matin banderole, la promotion ça la TV et puis na internet marambo ça la pour concert on est à la réussite totale. Mais so boteka ke biso danger et koton data de sali promotion te rendez-vous dans Stade des Martyrs le 29 octobre. C'est ça. Merci beaucoup. Rendez-vous dans Stade des Martyrs. Maintenant sikoyo tu es là par rapport à faire égola j'étais Nias au biso tout au yebi keno azabongo na prison dans la France. Mais c'est comme si on dirait transférer Longolier dans la prison de Guinée, transférer dans Marseille. Selon Rimer, hein, bon, tu éviter ce qui est vrai. Maintenant, comment on a fait Gola jusqu'à aujourd'hui, déjà entamé dans un mois même de plus, oh vraiment faire Gola, Azana Katia Boloko. Et t'as que yo, Okolo ba Nini, tu redresser un message Nini na Bagolois, Bagoloise, Bagladiator, Nini faut pas ça la pona, Kolora Kobimisa, artiste na Bango, Nessika Zali. Bagolois na gladiateur en tout cas il faut faire rigoler premièrement dans la prière et puis tenir vraiment rigueur dans la promotion parce que artiste azate on dirait promotion na et lali mais en réalité on a tiki maramunyo so na gouvernement congolais ça veut dire gouvernement congolais a ça la part et responsabilité à Rolande la maramuya faire so les zaki na ba niveau kaka ke ba ranson ba jibem piana ba kofiolo mide ba kolo ba pe un mot pour faire abima alinga bima mais encore ti siko marama faire raison que ndeka mbilinga ça veut dire ba main noire mo na se o ba so linga ba étouffer artiste musicien na biso azalaka emprisonné tant azala emprisonné ça le roi drapeau congolais en prison artiste musicien congolais aza emprisonné ministre na biso ya culture et art maman na biso Catherine en tout cas fait quelque chose pour na artiste ya mboka na yo et puis mutu ya département na yo ya culture Kofi Olomide en tant qu'ambassadeur culturel, ça a aussi quelque chose pour faire égola et ça la kitoko makasi. Donc ça veut dire baléo na tika on a gouvernement congolais et banini ya ça la pour artiste et musicien parce que au-delà ya nio so faire égola c'est un artiste congolais, azora drapeau ya congolais ndata musango na mokili mobimba. Tant bakangi na kasho et ça le roi drapeau ya Congo nde batsa on a kasho. Tellement to uta déjà linu ya Lumumba déjà kuna na Belgique. Donc il ne peut pas faire rigoler en prison en France pour l'examen Mikolo, tout ça na opération Zoazoa et on sait vraiment qui tourne makasi. Merci beaucoup Toro Leso Fatima, na suka traiter la habité, moi mot de la fin par rapport à émission Oyo, na ba dédicace tout bato Bolanda à travers le monde. Moi de la fin la ngai ezali prochainement invité au Baroyamba, il faut qu'on en a souffle parce que il faut maintenant qu'on loba trop comme ça va énergie belé, ça veut dire souffle na nous est vraiment priorité donc et personne soumaye les Mikolo fona bete souli bende trop pour na koya prochainement na émission Oyo. Merci d'avance. Na yo petit Zakari Mwamba na yebi que prochainement so musala ezali toroya torosalango merci na batutu balandaki biso partout à travers le monde ya Willy Moucheni véritable code bon séjour na capitale vient na ngaza na Kinshasa et puis merci beaucoup na bébé Chico Maneka Château Rouge linga bakoli babiloko ero sala bien et puis Gentika Songo Bourgeois mon vieux boutique d'habillement MHLMB donc pour mon de longue jambe bazana bazara boya na bakenzo boye il faut qu'on na sundi awa MHLMB boutique d'habillement ça on est mini market et puis place Tolière après avoir kolata et ça na lingwala na veli londa la côté Stade des Martyrs côté à peine victoire en face à Stade des Martyrs donc on a tout d'amé ça bien et puis merci beaucoup na mettre tout ba Mutandu de Lix depuis Congo Metal les boss Guilain Régie Congo Metal Matadi les boss Balobi Angola na maboko Pablo Kini le déclarant Babi gouvernement Angola pèse confiance à tous à 1000 conteneurs à tous à 500 conteneurs au lieu côté en Angola ko hésiter te benga Pablo Kini le déclarant Angola donc le gouvernement Angola pèse confiance et ça la bien numéro de longue ça mais plus 243 euros commandé plus 243 te otseka Willy Moucheni 90 69 092 17 Willy Moucheni 90 69 092 17 voilà aussi de longues sommes pour na détails et en tout cas merci dans petit sac et puis na abonné tout ya tumba tumba merci beaucoup merci na batutu merci na bino tout bolandi biso oh attends tango ça kotala tumba TV officiel qui est na mupandi na yo s'abonner vraiment bon s'abonner massivement bon maximiser ba like et ba commentaire parce que soutien na ngai ezaka bino ça dit bino bon soutenir ngai na zaka pour la bino pour la repasser les meilleurs ko former ko informer bino pe ko divertir bino ba caractère nyoso bon merci na batutu bon ça la confiance merci na Assomata du Bac de France l'homme à la barbe blanche babi Assomata du Bac de France l'homme à la barbe blanche là où repose le cœur Berina Lingindu Mamana Dorcas Bradley Matadi Marco 6 bino tout vraiment merci beaucoup na champion Vundi un américain au Congo merci na batutu Rose Gouvangi babi Rose Gouvangi véritable moment social babi Rose Gouvangi nazaro le mabela où repose le cœur de Kovo merci na batutu pour soutenir Ladine Voula na repose à la terre les frères tous les Zakari Mwamba
boza bongo éparpillé à travers le monde toujours bo fait ça ma solo quand boza refait ça merci na batutu merci na Jano Ngandou balobi des fois te ebika nozo contrôler wana merci derrière caméra c'était Fisto Boko assisté par Mouna mec merci beaucoup na Guilhem Mukendi merci na Maël Sadiki portez-vous bien c'est parti. Zakari Mwamba, Petit Zacle. Petit Zacle. Zakari Mwamba, le Petit Zacle. Zakari Mwamba. Allez, Petit Zacle.